évité so baboyi bango tela kotsanga na kata poto wana te pona zalaka anti yango. Jérémy c'est mon jeune frère on a lingaka pe apesa nga respect belé. Jérémy a fou la chaîne anani. Nzamba la kisinga bokufa. Siko yenzambe na ya za pompe funèbre. Non luko chez yo. Na luka yo na komelo. Ngaso na moni mutu abina nga mabe na olekele na TV te na répondre na TV. Na mona ngweza ba mo ba lâche. Ma kalunga za yaya na yo. Il fallait oluka nanu ye o mekana ko solola na ye. En fait, bolimbisa nga na zaka na respect na basali ya Nzambe makasi. Le vrai basa vrai na loboko ya Maman Moseka. Parce que idée, mise en scène, nyonso Maman Moseka. Sauf réalisation. Pe musala ngwa Jérémy azaki nango, asali yango na balabala te. Ezali na outillage moko bo, o ezali Belar TV. Nde sali ke musala Jérémy bima. De Banza London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Mbanza London TV original. De Mbanza London TV original. Abonnez-vous sur la chaîne. Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur et Sauveur, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Donc, ce qui nous a embêté, mon boulot, je profite en ces jours, couper sa bateau, tout bateau partout dans le monde. Bambote, bonjour, bonsoir, salam nabino, bon dia, jambo. Partout où Zali, Bazar, si faut moi toujours Zali, on est présent. Attends, raté pour l'empêcher une information en temps réel. Nous avons un invité spécial on a recevoir dans Moukoalelo, Maman Moseka. Maman Moseka n'est pas au la masoa Moukoalelo naïe. Attends, mon panzi nangai. Mais enfin, j'espère que tu as même moral nganayo. Est-ce que bateau passe bateau n'a pas porté le monde baromona Maman Moseka. Grâce à merveille les grands caméramens. Milang toujours filmé en bonne qualité. Bonjour Maman Moseka, bienvenue. Bonjour Yazer. Bonne santé, boulot. À la grâce de Dieu, tout va bien. Vous avez mal les Et l'angat. Et l'angat est silité. Là où n'a yebi. Mais l'atmosphère en haut le lot. Les amours à l'olingue. Roi Mboul, hein? Neti. Maman Moseka, aujourd'hui, tu écoutes un nom, le sous-sous. Et merci d'abord pour honorer l'invitation dans Ngaï. Très tôt matin, la monsieur. Et là, il y a besoin de ça, une émission. Accepter d'abord l'invitation. Merci d'abord pour ça. Je vous en prie. Moussa na bino mikolo zo kende. Nde kolo alinge kende. Donc tozali, loka tozana bomoy. Nzamba azotia biso maboko ko ngana loba biso ba oyo sans yesu matro. Na PC non merci fona bando boake libanga. Merci na kolo yesu masia. Sans yebiso ba oyo mawa. Donc tozo tambola nde nzambe alingi. Moussale Ekenon bien. Merci beaucoup Moussale qui est bien de Koloba. Mais Miss Nabino société ko tangisa toujours balar mais Botuko Boum c'est souvent qu'on a bino artiste et comédien Tcheko nouvelle wana et la qui wapi et puis qu'on soit nouvelle wana yo personnellement au pourcentage qui ndengeni ko sentir que mon quoi avec Sabino allait soit invité. Ko bungi sa mutu pona libele sala passe. Talaka à l'époque, tant que tu voyager, oh, mutaoke poto, oh, mon agé pour beaucoup maneza problème, on va pas bazoler dans l'aéroport, mais les locaux les là on dit dans l'aéroport, parce que habitant mutamati, à boire que déjà image d'oiseaux solo là, des technologies évoluées, donc si quoi y a disparition, oh etika la bongo, y a un échange à ti, donc ce mutua qui est pesa kamawa, ataza qui pire ennemi na yo, et ça le cas passe. Et ça le cas passe donc liwa ya mon qu'on a biso Tcheko eza trou na millier na biso to ça la boni yende muto apesa ka pe yende azui so eza tango na e kolo zwa lokumu so epeza ki tango na e te za na mutu ndai bina kokata je ne pense pas parce que nga na ibi mettre ya souffle eza ka nkolo yesu masia donc yende permettre pour ça permettre quitter mutu moko taza na pouvoir ya kolongola mutu na sena moyi donc c'est ça. Comment Maman Moseka avait connu Tcheko? Oui, bah Tcheko ndengeni, bon tourna peine déjà. Ah oui, a invité un groupe naie, Yokason, et puis garçon moko poli,
neti kaka baleki ebele barespectaka biso mpo soki yo moko mpe omipesi respect wana Cheko azalaki so amoni nga toya boye ya mose akangi na osaki amemeli nga saki ti esika na okoma ya mose nga asuki awa azongiseli osaki taba biloko wana awa ya nzela lisolo eza ta ocreye bando beta masolo jusqu'à ce qu'akomi so place ya linga komisa ya mose nga na suki awa alors liwa ya Cheko esali pasi nayebi ke bila misu question ne koya nango me nakotisa yango kaka na kati ya oyo je crois bien mbele epesamaki ya kosunga ndeko Cheko ANTPC esungi Cheko tozali na besoin ya komema kamera te po balakisake no koto bazosunga Cheko mais eza na mwa bagroupe oyo tosalaka ke no moto azwaki likanisi eza mama top bravo yaya na likanisi oyo azwaki mais bato ebele barépondre te y compris mama moseko azoyebisa bino to répondre na contribution oui pourquoi naye komitia mbeli te naye mpe kokondane bato te eza nango ezalaka nango oza na likanisi oyebi lobi na oketa ya Cheko so nazwi mbo omona tia contribution ya Cheko lobi nasala boye ntango yo ozoloba lobi mambo eye parce que tobomba bambongo moko te kaka mpo soki likambo ekwei osalela yango yo yebi na Congo tovivra na taux du jour voilà donc na pasi na motema oza na posa ya kosala likambo oyoka nouvelle ya kufa ozomona oui ezalaki un peu mwa kilo bato mosusu bazwi yango bozalaka complexe soki boyoki boyende bosali non neti biso Cheko pandolola mingi neti biso baoyo misisa ya complexe ekatana ezala te donc toya kutu nango te donc bakata yango kaka auta éternité c'est-à-dire nde bakataka mwana singa lolemo biso sikoyo bakata yango avo okoma na mokili mosisa na complexe ezala te donc eza nango kaka ndenge esalami eza lokola na famille mpe bozobelisa tata kulutu bazotinda mikanda tata kulutu aza na hôpital na kokende boyo kaka bobongama boye tata kulutu akufi sikoyo lokola akufi mwayo okende kosunga ye eza te parce que nasungaki ete ntango azobela seke nafanda na ngai mpo bakoloba te bainterprete ou pas bafinga ou pas sala oyo motema ezotinda osala donc c'est un peu ça. Mais apparemment c'est comme si tout à l'heure qui va sortir médiatique ya Cheko yango kolela na ye pisi mingi ezali mpo bandeko na ye bino ndeti botikaki ye ndeti bato batikaki ye baza te bato batikaki ye baza te olanda ye président masumu non olandi CG oxygène baotike mpo wani batika ye te baimage ezali bacg bazala okenda ndako ntango deja omoni président masumu omoni biso baoyo bamoseka oxygène omoni bamoseka ozo comprendre toza te obligé totambola lokola bameme biso nyonso mpo tokende tolakisa bilongi toza na besoin ya visibilité te mais contribution kaka oyo ya moke epesamaki c'est-à-dire que tozalaki na posa ya kosunga ndeko mpe kosunga ndeko esalamaki. Est-il vrai que ndeko Cheko akufi na poison on est sûr biso tout biango même pandi na bino na pandi na biso pandi sango mais na kati ya empoisonnement ngo toki bakombo bato tengami confrère na météo ndenge lobami keye mutaza parmi bato ba précipiter liwa Cheko na empoison ka babiloko wana bon ngai lokola domaine ngo penza na yoka ngo kaka lokola bruit ya bazando nde babenga ngo le brouhaha pour nanga na yoka ngo bongo moi na confirmer ngo ezate vraiment na ebité grand frère météo ya artir na ndenge na monela kaye akolongola Cheko pourquoi bazana ba guerre yango ya ni ya Ituri yo to ya nini pona mwasi yango kelongola ndeko ne je ne pense pas en tout cas intérêt épargner nga na babiloko wana météo aza mutu aza na mwasi aza na bana afasala likamba bongo fa balola mutu tango zoloba ke pona mwasi alors mwasi oyo ya aza na ndako bozo tia ye wapi moi respect na mwasi no aza na ndako parce que boloba ke Cheko lelo soki akufi parce que bawelelaki mwasi bongo mwasi ya vie active aza na ndako ya météo c'est-à-dire mwasi naza pamba alinga boma mutu pona mwasi moko boye non je ne pense pas to longolelo ko wana ka ndenge bato bele balobaka ngo to komi koloba ngo mikolo oyo tozaka na makambo pe na ba famille na quartier et vendeli na yo etamboli na yo donc c'est un peu ça n'habite que Cheko azaki na makambo na famille
to azali na makambo na bato ya quartier na pesika comme exemple nga penda bolongola nga charge wana ya koloba keno bondimisanga to keno ya actir aza na pouvoir ya kotiela Tcheko poison po akufa na ndimité bon muto alobaki yango ça n'engage que lui okoki koloba keno mowe ye moko alobaki wana penda bimisanga Tcheko célèbre vidéo wana sala mwenga wana pena mwenga naza mal placé à répondre à la question wana. Vous êtes informé que Tcheko a fait un poison? Bon, en tout cas, il faut toute la famille parce que bango de mutu bazana mikanda et minganga. Ngana koyi konzima boeti. Il faut toute la famille de bazana mikanda et minganga oyo ba monaki keno azaki na poison. Mais ko tuna ngamo seka boye na na télévision boye. Na zana posa ko sepelisa batute to na mi sepelisa. En tout cas, na yebi mambo wana ti. Na yebi on. Mais apparemment c'est comme si bateau bazolanda biso ba misala ko landa bino ba sepela ba appréciera musala bino ba admira mambo salaka. C'est comme si bazozala vraiment na confusion par rapport il y a éclairage bon nga bazon panti na bino. Et ça moi pas si moko na bino aloba vérité ndenge tozo ka ke poison et ju place na kati na bino. Pour maman Kalunga pas autant sa sortie médiatique nae alobela qui même chose mais je suis estomaqué à mon confrère Nabino Ansiluzolo yepetanga les gars na média alobi non ba poison so ba tanga ça faux vu de notre cause poisonté ni maman Kalunga. Bon peut-être hier azana appareil yo ils ont détecté ba tous ceux qui ont azana poison ou pas. Peut-être azanango mais on a eu loba ya Kalunga ngai moko naza témoin si azo sala ba test wana mambo nyonso po bomoni Kalunga ngo ndenga bimi na télé wana parce que bomoni est bien ndenga zalaka koko lekate mais par la grâce de Dieu abeba ki akomi mwindu po na ye o sepela nango te po na ye o sepela nango te. Alors, pour fortifier kaka maloba nzambe et puis prière na ba kisi traitement zozwa nzamba sali ngolu ya mwa leki aloba na ebité elengi nini Kalunga oleka chaka poison liboso contribution nini bango ba osalela Kalunga po sunga ye na o charge o Kalunga zanango na yebité avant ba obana na koloba mabe po na ndeko na fo balola na lolemo na ebité nga moseka na vandika aboye na belika abona loba o kutu non biso to tata bani na joli awa joli sala na nuboy ko zala boete sala na nuboy ko zala boete ozomona jusqu'à ce que comme na niveau wana et ko comprendre que ça poison to comprendre te test la kisike joli azana poison pe na za so na za mutami balete pa mobali na ye na koza ya misatu o na yebaki yango tongo asalinga video ya tindelinga etangisanga maya misu pe bangisanga mokili ozomona oui et puis nga monde naza ba message bimaka mama keba donc na yebisa nzambe épargner nga parce que tout monde naka ba minu mitema to ebite nga na lobaka te na théâtre tant museza na mutu mo boye asa soit donc soit vraiment mutema nezo nyonga pona yo azelaka couloir. Alors na yebisa nzambe couloir ane sala matin nzamba batelanga parce que yo longolanga na mokili est-ce que ozo charge abana nanga tango ozo tiela mutu poison donc ozo osimi de chrono na yo ozo ebake non dans 2 mois dans 1 mois okufa et après tango ozo ebake mutu wana tia kufi wana nga muna kotie mabele obakisa ba galon nini na mapeka na yo tango longoli mutu lokola Kalunga to mutu lokola vie de loin osano pe à l'aise ozo benda mandefu na yo pe soko za mwasi po zo tout atolo na mabelo lobi ngande mutu na kitisi na se et après yo tika libanga olongole ba grâce au Kalunga zanango ezala ya yo talent oyo Kalunga ozanango e koma ya yo non bon pona ngana olobaka eza bilemba tanga suka soto tanga makomi bible zolo bana biso na tanga suka ko inane ko kola mutu ko inoka parce que zo melanoka ti o changer ngo couleur tam sous des grands mille qui coûte coquine ngo te kasi pa monika ya yeza moi pembe ya yeza rouge
aya laksani. Ok, ça n'a pas côté. On comprend. Parce que monika mutu moko tongo nyonso tu asomba mwa maki ne mibale asali mo omelette na ye. Ah. Ye po mela maki ntina ifo bimaka na tongo na omelette. Keto eboti. On comprend. Tala ba oboma kwado. Na leka na oka kwado ba bomie po na poison. Ce qu'on a vanda na imaginer ngabi ah musala kwado eza pasi otiena nous pine na Congo atana ba machine te o efina ka elongola chambre à air après bon donc yo moko mutu na ba nozo libendo soko fina obimisi jantre après obimisi chambre à air donc musala moko passe puis bazo mbonga mukie so lingo boma mutu tala degré boni biso batu musala to salaka ezaka telemi bandi na oloba ezangolu nzamba sala tala olobi bozwi moi o gagner moi lipa na yo ba longolo te na sena moi. Vous comprenez na pesa kaka na oloba langa po ezana ngo semence mi balé comme il essaie colis déjà. Les deux semences c'est colis nango, c'est à nous de comprendre qui est qui. Ezali kambo ya semence à Caïn na Abel. Soko zana makila ya Caïn atolobi osala semblant obimisa. Vous comprenez lelo yo to benga bango ba pasteur mais semence tellement colis to comment comprendre azanani. Tokomo yeba o anani o anani. Tokokana biso époque na ko loba te azana nzambe te laisse le temps au temps. Ba benga ma ba pasteur, ba benga na ba prophète, ba benga ma ba archi, ba benga ba archi. Vous comprenez? Mais à cette époque les ana batu musu pe ba telema ba lobi te bazana nzambe te mutonzime a te pona minute ana peut-être aota. Voilà. Mais lelo lokola semence sango ekoli to komo mona siko bambuma. To bi oh eza mbuma to za ozelate. On se comprend, il y a un lobaka ekolo tango eza Yesu Masia. Po atikala onunata zala nzambe muto olongole azate. Oya telemisa mo eza ndeye. Alors totika likambo esala manatango nango. Yo leka boy makalunga na poison te. O kinganda na poison te. Donc yo muto oyebaki keno o abela ki eza yango te. Pourquoi? Pourquoi ka koluka ba bezo leka ka ba yo leki olobi. Et puis quand on a respect na baleki yango na bandeko na ngai to mekana ko zipa na pe bo soto yango ya biso pourquoi ka biso na biso moko ata mbeli yango ya fumbwa po ekata ezala par erreur na ntimite mutu ye moko kata fumbwa bina mi kata lisusu mais yo mo pena aname oye pena boye ovanzo bandi ko kata na yo pourquoi to mekana ko doser ko mais c'est YouTube na ebite na Congo tiako bakisaka nini Nangina tout le nom mais c'est YouTube na Congo bakisaka nini poto osalela ngo mabe moko na niveau 0 peut-être notice nango totangi ngo mabe en tout cas eza vraiment passé bon to sala boni opinion mutu yo changer ngondeni faut zara nzambe. Voilà, il faut arrêter nzambe maman musika liboso au départ tu baki bino artiste comédien bo pionnier pour na bolingo bozaka ini bozaki se bozui likambo bino bosangani est-ce que vous savez l'airtir moi qui était ni ne sali que na millier na bino plus mingi ba mabe bote belé ndenge za auparavant bino moko na lusi bofandi bozo comprendre te loko ni sali que mabe belé et fanda kati na bino. Non, eza mabe ezala nango partout. Même eza na ba famille musomo na bango ba bima porte bon me ba solo la te. Poye bango il faut mutu anda ko wana bima lo bango. On se comprend. Partout, même na ba makambe bena ba association belo mo na ka kezo évoluer nango parce que ba boya na bango mabe na bango bima libanda ba sisa ngo na kati. Mabe ezala nango banda kala. On se comprend. Poison pe ezala nango ezokola nde. Poison ezala nango na minango ba na millier na bisote. Poison ezala po kombo poison muta théâtre te muta na parce que na millier na bino na millier na biso kaskade na loba te bato baza motema mabe semence wana donc tellement pe to koma infiltrer belé tozo ebate nani azanani ayelaka nini baramasi ba ya ebele tozo ebate bon to sa pe boni mi batela kaka parce que nzela ngo akwanga to komo luka ngo na lolenge belé na lolenge belé kima nzala na ndenge no meko kima na sima mukonga muninga te parce que bi charger ya zana ngote yo so kima nzala na yo ko diembe na sima mo seka post lelo so mo seka lembi est-ce que yo zwa grâce mo seka nango na nzimite ya yo eza ya yo yange eza yanga mutu na mutu bunda
ndenge pasteur moko alobaka na Kikongo konso mutuka kinwanina donc na ebite so na bien ngo bien bunda na vie ozo mpa ko bunda na vie te oleka na nzela moko boye oteka nzoto to osala échange bato bakoma kosala obofukamela balle non ozomona mpo na ngai na trouva yango mabe et puis na ngai naloba mokie na baprophète entre guillemets baprophète bolimbisa ngai nazalaka na respect na basali ya nzambe makasi le vrai basali ya nzambe soki lelo ozwi message ya motu ke nzambe nde alobeli yo est-ce que okoluka te ozwa nimero ya motu wana oluka ye oyebisa ye message na ye oyo nzambe ayebisi yo ke ya koleka na bareseau sociaux ya koloba ke nzambe atalisi nga boye alobi boye ozosala publicité na yo mpo bato bamonaka yo olobaka makambo bato babanda koya to nini ntango oleki bolobi par exemple mama moseka bayebisi nga ndenge oza wana kala mingi te ozosala boye sa otoleka bi kalunga ti décembre kalunga na sila nzambe alakisi nga bokokufa sikoyo ye nzambe na ye aza pompe funèbre parce que nzambe na biso aza na bomo ye apesa vie nzambe na biso alors nzambe na so alakisi likambo ya bongo eza ke bondela mpo mabe wana ekoma te parce que nzambe amoni mabe peut-être ezoya eloko nini yo sala lokwa mosali ya nzambe luka kalunga eske nimero ya kalunga na Congo oyo nani yango akoki kobunga yango soki bato 1000 babungi yango mais 1000 de bakobunga te okoluka bango nani abungi nini ya sila ona minute oyo sila SB eza likolo soki ozwi sila te ata bakuku moko pesi ye message akomisela yango peut-être bekam ozomona pourquoi kaka koleka olobake o sila na nani na kalunga baosisa décembre te c'est que yo za na mission na yo peut-être olingo boma bango mpo balobaki tela makambo prophète alobaki non toza baprophète ya malheur te kalunga wana na sila wana aza congolais te ata baza moto ya mboka mosusu azaka ekela mwa nzambe pourquoi kaka koloba mabe non en tout cas baprophète bolimbisa ngai neti nga so bozwi na bino message na nga oye obengi nga numéro na nga opesi nga olobi na nga boto osambela ndenge nini parce que nzambe ntango apesa vision apesa ape provision ozomwa nzambe ana atalisi yo likambo bo e après sikoyo lokwa alobi baokufa donc mpo na nzambe abika bakufa na bango nzambe kuta ayebisaki Simeon je ne sais pas so eza Simeon na Bible apesaki ye déjà ke non yo okufa mais e après nzambe ana bakiselaki esu mikolo ntango nzambe atalisike moto azokufa estce nzambe ana tiki asuki kana okufa alobi te ke baluka na ongo basala bo basala boye na oyo etali mpe dossier ya kalunga namoni bato mosusu bainterprete mpe na ndenge na bongo babi mama kalunga kokonda wana eza mpo baboteli ekole yo bozala na mama kalunga est-il vrai ke baboteli mama kalunga ekole te baboteli ekole te po mabele wana ezalaki ya ye te peut-être efale leki aya kotuna ya Miss Lolo nalingaki makasi mwana ngo nalingaki makasi Miss Lolo ya bibisha lingako mingi mais mama kalunga aza yaya na yo ifale oluka nanu ye omeka na kosolola na ye esa bien te yo za ngolo ye aza mopongo bovanda na mai oui mais ngai sikoyo nakoma oboya yango babi soki ngolo ayebisi yo ke ngando azobela na boya yango mpo mosu akoza ne mpe nzombo ambisiti mais bake mbisi nzombo abima na mai lemsa ye na poto nzombo amatapeli kwa nzete okomprendre alors na nsima nango wana makambo eleki nzombo ayebi te awayela bino information bobi te eza nzombo awuti mai te lemsalala ye libanda ya nini ya mai donc Miss Lolo na bandi su kotanga nga tanga bakomba bato te mais nayebi ye na respect azalaka nango epa na nga mpe nalingaki mingi fale asolola na kulutu na ye kalunga ayeba ndenge nini ya korépondre mpo kalunga aza liboma te na ndimi te aza na mikanda na scène pepe alekaka boye soki lisungi yango akosenga yango mpe entre nous akokotisa mikanda na baplace oyo asala misala baosunga ye ayaka akweyisa likambo ya poison e après bosiko banda asali mbela yango nani asaleli ye cotisation yango aza te lopango ya kalunga bazwi yango te ekole eza nango inscription kuta eza namoni abakisi coupe couture humanité mpe ekoti ekole ya kalunga ezali tolongola eloko wana eleki nanga Miss Lolo
Merci beaucoup. Oyebi na lingako makasi. Voilà, je suis sûr que comme il parle Rolanda, message au Tindelier. Et aujourd'hui, dans mon photo, il y a grand frère, non, mais tu as hospitalisé. Est-ce qu'il y a une formation déjà comme Elio? Et puis, c'était dit à quoi comme hospitalisé? Ah oui, lobi na un tournage, il y a Liba la comédie, Babilo Konangai. Et na yoka qui manque on a vu ça zolo bakeno, il y a Arthur Haza malade. Et ça qui nga passe. Malade, il paraît choc ou on attend à yo qui est. Il y a un message que non, il y a bomi et ça lié passe. C'est quoi yo? Tata batunde nga passe na banana. Choc année sur le mimi na liwa. Alors to balasu maloba. Non, to tika babilo ko wana. Ya ko lobaka ozala kite o mona ki pete sika nini makambango esala ki oye kaka mbala moko bandi ko loba benga bilo abonga esala nga mutu pasi. Nazala bena mal placé à répondre à ba mituna bo. Mais nzambe ka sala a sala ngolo. Poto ana besoin na bango kaka. Tango a chekwe ko kaki po nzamba lingi. To saboni. Passe na motema na ajwana kende bon. C'est ça, mais tout ce qui a été la mutumoko pour ya kolobake yende mutasalibo yende mutasalibo. Mutuna mutunzamba o juger selon ma bena un selon tamboli na selon. Donc nzamba o juger biso selon. Voilà. Et lelo tout ça j'ai dit les jours on peut faire rendez-vous pour sangana ba artiste pour botia jour bo ndatiko. Yo zali maman trésorière hein. Il doit aussi mambongo. Et zo le kandé na bande ko ba artiste comédien. Oui, ezo le ka bien. Normalement il fallait nazala na ba pourquoi kuna. Naza un peu surchargé na maman na osala. Neti mikolo neti kutu lobby. To banda ki convention naza ki te na sisi tournage na ba 22h. Lelo na ebité air nini ba tie na ozala ku na ebité soki na ozala mais du moins na ko sola na présent oxygène na CG pardon oxygène mais zo le ka bien bato bazo répondre na bango et maramutu ba programme tout ça on a moi kilo hein kilo penza mais to sunga na kaka to ana choité ata lelo mo sekapé si ba misu ba pesi dizaka net ba onyo si ba pesi so mo sekapé si te o wana pesi dizaka luka ba mo sekaba pesi donc eza bongo thérapie rentrée scolaire eza moi pas si mais tozo ça l'effort on muke kaka to bimisa. Parce que tout le monde a informé l'autre monde a pe boye penyande boando na ba matanga bat misu pour tout le monde c'est comme si na matanga tcheko réunion o ya liboso bat ba se présenter te boye timidement ndembo za raté bat baza vraiment motivé te na habité pourquoi absence ya bande kono musu se bele le pourquoi na ndena oyeba ngote naza mini présente ni au minicien ni au minipotent dans nzambe nde mutu ayebi le pourquoi wana les parce que na ngona éviter donc total andeni bandeko ba oya lelo ba misala pe komi ebele ta misimu aussi ça n'arrête miso pe ba prière neti ngasi ko na ebiso déjà que non moi na raté lelo prière exact lobi na raté on a moi na raté mambo ebele donc c'est ça mais ba tout ça numéro na ngai o ba tu bazo tinda bambongo RTL Manina MP ça ba tu bazo o aza ayebi a chembongo parce que na groupe to che wana na che numéro na ngai o ya moni a chembongo. Un message pour l'artiste comédien puis la famille biologique à Tcheko ba tuko bungi sande ko na ba bino pe na par na bino o bungi si collègue na bino message moko pour na ba condoléances te ya to lo ba suni message ninga na oloba oyo e ko fortifier libota oyo bazana na passe na motema eloko nini ya malongo nga na koloba oyo yeba na kolongola poto bango bazu na motema soki eza Yesu Masiya te o Bible ezoloba les consolateurs de cœur brisé. Donc nzambe wana kaka yeba na ko consoler bango ayeba na ko pesa bango kimia ndenge moko peka na biso bandeko ba artiste nzambe wana consoler biso mo se kana liloba moko te oyo emema kimia soki eza Yesu Masiya te. Donc to tambola ka na crayon na gomme tamsu bato ba comprendre ngo mabe na se na moyo lisumu eza na yo lokola mopepe lokola lili ba mo se kama nzambe webele bo melelo akwisa miboy melelo asalibo amutu. Vous comprenez? Azamutu, az extraterrestre te, azamutu. Dans les sous-mots ezalaka biso. Mais et comme abile ina yote quoi. Tant on mona mabe moko boye salaka effort otika. Yebisaka mawanzambe kaka. Mawanzambe to na biso batu la chair est faible. Et là muso ndima itoko sala ngo sutuki bo ngape muna sala ke eloko. Neti ngasa e arrivé là nga trop.
pourquoi na se comporter boy, pourquoi na sali boy. Moi na nzamba solo so za na ba pourquoi na vie na yo eza bien. Mais so comme ko s'en fouter na likam na lisumu c'est que libebi ekoti. Et moi na nzambe so sale lo mo be do salo paso bi ah pourquoi na comme na niveau sale loko yo. Donc ça na sema ça mabete mais est arrivé que non au sale loko wana au saboni. Sengaka mawanzambe teto sengaka mawanzambe izana bere rebele to salaka ko sengaka mawanzambe ko ina mutu te peut-être so ko yino ko boya mutu me ko ina yete o tile no poison pona nini ko ina mutu te o nganga pende na ina ngade na zalaka so na boyi mutu na sa wa takinga wana lobango so na boyi na nga mutu na sala assemblée na boyo na la so ke moninga na yo to boya ni na boyi yo do atanzela na ona olikati omona yo pe na otanga kombonete ona sebe na zer te na mona zer moi leki boy na leki oza pa na boyi yo me na yini yo te pona boyi na ngaka nazala na yo po mabe moko ebando kola po mabe kola te mievo yo leka boy ngana leka boy to kabani ngana neti lot na Abraham non na ndenge wana quoi. Parce que depuis la carrière na yo artistique, il y a aussi des scènes où les gens na musala ou etikala yo ou beloko so na résonance ou si ça ngata pour ça musala. Eza inné. Ata na bina 6% point ni po nzambe muta imposant we pananga. Donc eza moi passe. Po eza mabe ya na ngwe belé mais musala na ngai eza nango eza nango na et affecta ngoti atamki. Et affectera te à Tamuki. Maman, moi, c'est que tu es bétail, moi, les souvenirs, moi, c'est que TV déjà en marche. Moi, c'est officiel. Moi, c'est officiel. Et ça, déjà, on a un terrain total, on a un total, on a un TV, on TV original. Moi, c'est officiel. Caractéristique, nini. Il y a Moussala autour de la musique officielle. Tout le monde a bagagé, tout le monde a émission, tout le monde a chaîne. Bon, tu m'as mis mon pépé, mon quoi, Sika. Oh oui, tokolo baelo kwa sikana sena mo ezate mais to ina onka autrement na musique officielle to za na bagag moko autrement parce que tozo mona loin to linga to suka ka na YouTube te mais to mema ngo mwa libanda quoi na za na bilo ma émission nga na osala libala comédie déjà lobby na boka des premier épisode lobby a parce que l'autre jeudi na boka ki on mercredi lobby na butu kutu déjà na bandi batu ba consommer batalango na eli ba ko pe bilia kitoko naza naza na moi lolenge na ngamo na memi na lobaki na ba chaîne nyonso bazo travailler bien kota loko la Belle Vie TV na ibi moi mayele otali na SB na ibi pe mayele kuna parce que za ba chaîne izo tala maneti na film mais na compte solo nde yango na sangisi na boyebi ya mama Moseka yango na pesi bino Moseka officiel na ina mwa lolenge nanga na yepe na mwa ba réalité quoi botala bo sepela puis bo commenter s'il y a des reproches je suis là que mama Moseka koto eke bien mais koto eke boete to longola ka ko inana ko fingana en tout cas Moseka officiel bo sepela wana bende za soko uto za stressé fongo la musique officielle parce que ngai na vanda penza na matiti mobeso quoi donc na kati ya humour comédie bilei nanga quoi comédie pena bilei nanga na force na ngate na ba bibish mais soki na lobi na kota na poso wana donc na changeara quoi bureau de jeu Fandi ba caméraman ba réalisateur. Jusque là, Nazana Chic Moukadi, mon réalisateur. Tous autres travaillent na yé. En tout cas, bravo Chic. Parce que Azo Pesanga Penza Bilo Nazaro Senga, Nazaro Linga, Yango Wana. En tout cas, la comédie, non. Waiza Maomsus. La comédie, il y a motivation sur la chaîne. Ils ont pour au Moulaki Baninga, au monde ba chaîne ya Basila Bisalou, au monde ba chaîne ya Vikandi, au monde ba Joli Kalunga TV. Il y a un monde de salika au salon. On a moni bango ils ont invité. Bon, envie na ndenge ya ma ezala envie yango ya mabe ezalaka. Parce que to tambola bo teli mutobi la mo modèle kitoko soko zoki otongi yango envie ya mabe. Kolu les amabete. Kolu la soko motema kaka babenga yango ni na munoko moko boyo. Tama.
donc yo kaka ke to tama do babilo mo bongo te tango moni mutu asali eloko bien yo po osala eza mabete eloko ase sikase na mo eza te to sepelaka na eloko kitoko yango bakopiaka mais nazalaki pressé te mais nayebisaka bino nazaka prête mais tango nde koka nazalaka nanga pressé te parce que ye asali lelo nga nasala lobi te natika itango yango se po tala eloko nanga nde nasali eza eloko mo pressé te nasali eloko mo dans le calme donc na memi na moi mpe na moi banorme nanga selon nga quoi mposo ezalaki ya mbango bengo omona pena bilo ya mbango eza itokia te eza itokia te navandisi mpenza naningai pende vanda nangai pende vanda mais nga nazala na yo tozala na yo émission oyo tukoleka mikolo oyo tukoyebisango bi non ozwi likanisité ya kosala chaîne ni ya kosala mpe groupe oui mais nayebisaka oke naza pressé te mais nazaka prête voilà donc likanisane matai nga nanu te alors ntango emati lokwa mpe nazalaki nanga déjà prête nabongisi yango lolengo nalingaki nde napesi babone nanga balia biloko basavoure na loboko ya mama Moseka parce que idée mise en scène nyonso mama Moseka sauf réalisation donc écrit par mama Moseka donc eza bayebanga bayebi na banda obeta lisolo banda kala naza na idée na sala boye na mema boye à part libala comédie eloko monsieur ezwa donc mo chaîne na Moseka oui bozwa bino ba filme mais bozwa ba gag autrement donc par épisode. Est-ce que tout le monde aura battu ba foule ba chaîne ba mususu tel que ba Jérémy ba foule ba chaîne ba mususu et ça la chaîne on peut foule bango to yo ya na batu na yo ba foule na mususu esika pardon Jérémy c'est mon jeune frère on a lingaka pe apesa nga respect belé Jérémy a foule la chaîne anani tolongo la biloko wana na minute tongolo ba Jérémy a foule la chaîne mo zalo ko zolo ba ke Jérémy a foule la chaîne ya Bellevue TV dans le bibongo te na biba chaîne e foule la batu parce qu'on a na memo bon parce que Bellevue na Jérémy a outi pas ya Bellard on s'en comprend yo ka yo na memo malembe Bellevue nani Jérémy aza mwana Simba aza cher collègue mwana tata na ngelombe Bellevue asali chaîne na ye atala bi nazwa libanda nazwa bana ya ndako azwi bandeko na ye basali musalo bazosala Bellevue TV ekoli compagnie na compagnie eza na banorme nango basangisaka musala naki amitié te naki ndeko te ekufa toyebi yango Jérémy na kati ya Bellevue TV musala ya Jérémy nde bimisi ye soki azalaki na musala te Bellevue akobimise te fotoloba ba vérité. On comprend? Parce que Jérémy azalaki na musala yango abimi. Pe musala ngo ya Jérémy azalaki nango asali yango na balabala te. Ezalaki na outillage moko boy o ezali Bellard TV. Nde sali ke musala Jérémy ebima. On comprend? Koloba te ke o Jérémy a fuli chaîne moko boye yango te. Bellard TV ezalaki Jérémy aye na musala na ye epesi epesi. On comprend? To longo la polémique wana Jérémy azaleki ya Bellevue TV so baza na bango ba solo la pe place monte na landi nanu Bellevue nani Jérémy a manqué respect pa ya Belinda. On comprend? Te Belinda aza patronne na ye azalaki patronne na ye apa ki patronne aza yaya na ye lelo peut-être bokabwani soki esalami na ndenga mabete Jérémy amoniki akoli ezama bete Jérémy abima asala eloko na ye muta boya ngote Jérémy azana moto mikolo yo mais Jérémy azana moto mikolo na ba la question pour répondre dans l'ensemble Jérémy azana moto mikolo mais frère Nabino insiluzo la à reconnaître Jérémy te na émission na Bellevue TV na Jérémy pourquoi ça va on a polémique wana te pourquoi ça va on a polémique wana te ndenge le boye effacer polémique yango il faut que ngeza polémique effacer il faut qu'on efface ma casse ce que ngeza polémique effacer efface ma casse tant on a landi Jérémy te a manqué Bellevue a manqué Bellard te hasard reconnaissant tilelo hasard reconnaissant tilelo on comprend longo lande li lobana ko lobake Bellevue Jérémy a fuli nini Bellevue TV te Bellevue TV ezaka Bellevue TV ça musala nango ba abonné ba diminuer te
parce que Jérémy alongwe baza kaka ozo pas Jérémy pe akena musala na eti lelo azakaka Jérémy Chabani mais le lobby no ba bo reconnaître ba leki yango tende transmission la baby Jérémy te ay société oui c'est ça ngo bon isa opinion na ye hein ozo opinion na ye mais ngai na ba leki ya lelo baza kwa be peace vous comprenez il faut baza supposer ah oui ba Jérémy ba Cardozo ba princesse ba Luna ba na baze belé ba grâce donc namona bango baza lelo yo so zangi bango mo so sango ezape moi bien te ah oui baza le roi moi ba excusez za publicité te le roi moi ba ki magie moi ba nini ba bouillon to tia kara ça c'est lengi on fait ça c'est lengi il faut bazala zala bana faut bazala ba o bazo boya bango siko seke ba maramba bango eza et pesa bango mukongo o bazo boya bango ba ya ba génération en tout cas na yebité so ba boyi bango te la kotsanga na kata poto wana te po na zalaka anti yango na za anti yango ngaso na moni mutu abi na mabe na olekele na TV te na répondre na TV na mona ngweza ba mo ba lâche ngana luko chez yo na luka yo na komelo po na komelo merci beaucoup to comme na biso rechuter to comme la souka mais aujourd'hui il y a quelques-uns entre les artistes et comédiens babi bureau à NTP soit il faut quoi ya mais bon c'est ça musala bien te un mot par rapport à ça bon musala président masumu atamboli na ba province et ça pour na NTP c'était ba tika ko ba luka na bango ba vie na bango ekota kota ba tika ko ba ndeko respect na papa masumu tana papa moboti hein so il est le président masumu mu colonel kokia tika iloko yo so ka opesa présence nani fiston saisai apesi fiston saisai mabezata hein bravo parce que fiston dans la bagage hein aza mwana muke na âge par rapport à papa masumu mais aza na mayele belé parce que ça pe na ba idée belé pe ko sala ke non NTPC ke de liboso mais to tika ne polémique ke non vie masumu tika fiston na nazwa fiston ibisi na za besoin zango siko hein otika no papa sala musala na yeko NTPC za ekufite sa musala botika biloba loba wana s'il vous plaît excusez nga na loba biloba loba ba bata maboma te mais batika loba bongo batika vie masumu asala musala na ye place osuka mungola osuka mutu mususu azui a continuer o wana pa osuka Moïse kuta suka ki hein Caleb azui eza tango totika tango on va leka na TV te bando loba parce que papa masumu aza papa d'abord botai no âge na ye ozomona botai no âge a mutu tango bando loba papa masumu wana basala ka boy ka posa artiste pesio mpifo no leka po bando loba papa wana non eza kitoti maman c'est quand to moni po sali chaîne wa c'est calaming te to zela pe groupe bon quand na lobaka nazala nga précédé te pe satan attend lelo chaîne mo c'est officiel les amo c'est ka seka pezali nana des chaînes oui mo c'est ka seka TV ko to ba demande d'emploi ngana okotsa non na bandozo ate so na bandozo na okotsa non boya na onte ko ka charge na te wana charge na za ba Belleville ya ba Sila ya ba Renati Foku ba chaîne ya ba Mama Kalunga ya ba chaîne belé non mo seka comme na okunate ngana okotsa non nzamba ocha loboko et puis ba o balinga mamo seka bo bakisa bo s'abonner na mo seka officiel bo tianga maboko nga pe na zo batuti beso bo tianga maboko pe et ça nga bien na bi ke na zui o na zui to longo na pe ka moi charge donc c'est ça non on a comme na niveau bande côté na zo bunda nzamba ocha loboko. Merci beaucoup maman Moseka to komi vraiment la souka et traiter mon poilelo bato ba ndi biso bo tenir biso regarder ba question za ki nga ba réponse à maman Moseka tom musicien qui na gauche moni Moseka azo ngi sangala ndila to komi la souka mot de la fin non par rapport à traiter mon poilelo et puis salutation na bato ba Rolanda yo na mokolo ya lelo lilo ba souka ezaka ka ba s'abonner na Moseka officiel. Déjà lobby le 24 na bois qui bino premier épisode il y a Mosek liba la comédie bo savourer en tout cas bo sepela ma casse teaser pe ya deuxième saison kalaté na bois qui bino
excuse. Bon s'abonner à Moseka officiel. Là, je vois ma fille aînée, Ameshou Mabela, Rosette, Shekina Kiyambu aux États-Unis, Jacques Béni, les consolateurs, hein? Balobi JP Mazina, les coachs. JP Mazina, les coachs. En Amsterdam, en Hollande. JP Mazina, les coachs. On comprend, hein? Donc, voilà, on a moni Franklin Boui Bangala, Devos, Bambo Tebele. Jackie Kabongo, Wetu, Balobi yende cerveau monteur. Jackie Kabongo Wetu, na Canada. Eni Sengwashi, Kamananga Lingwele, na États-Unis. Baza ebele, baza vraiment ebele. Makenja Domitile, Makenja, ya ba Domitile, ya batu ya Adi Londole, Bambo Tebele. Meta Pinga. Legi nanga na bossa na ngena comprendre te meta pinga love musale za na nzoto wana non meta pinga Bambo Tebele nani Kaska Songo Herman Kasongo Bambo Tebele ba onyoso balinga Moseka to s'abonner na Moseka officiel. Là je vois mon encadré spirituel Francimo Balibanga na kati ministère amen dans mon sanité évêque Papi Malekama et habitons la jeunesse voilà wana na moni susu pasteur Théo na kati ministère amen na likolo na ngo siko to bakisi mon père l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo l'homme à la langue brûlée mon père. Donc on est là. Babi mu pepe ya convention de ya Emi eza mikolo yo suka 4 jours tozana ngona kati ya temple ya ministère amen sur 8e mairie numéro 4 limité industriel. Merci beaucoup ba onyo so sepela na Moseka. Je suis là olingo contacter nga mon numéro est plus 243 c'est ça 81 19 13 274 plus 243 81 19 13 274 et puis dans zobe tambela ba onyo so bazana bezo basunga ba orphelin ba veuve et puis ba personne avancée en âge na ba hospice na kendaka tikela ba mpaka wana baloba mwa lilobe saka bien ozana eloko na wako tinda numéro yango wana na pesi parce que nga na sala yango ya nga na ndenga coulisse mais yo lelo so tini nde na ozwa caméra au monde sika kani biloko neko kende mais pona nga na sala ngo na coulisse po nzamba ebisanga na ona bimisa te so na keta la ba orphelin na ngai bana na nga wana na bimaka caméra te mais moi photo ezali moi photo tozwaka na bango ezali mais caméra nde na memaka te soki yo tindi lelo ekokoma nde caméra ekomonana. Merci beaucoup Balandinho sur la chaîne DML TV original. On est ensemble avec Ozwanga Tongo et peut-être qu'il y a une vacation et anime. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman, c'est un grand merci Nabino Batutu au Borla Nabiso. Maman c'est qu'à comme pour boire le sang de boire et belé boité. À ce boire quand on na voix ba Angelo ba Sango. Bon qu'il va c'est rendez-vous Zali lelo na ministère amen. Cameraman izwanga so na bossa ni ko boaka mutoyo mabe koti. Balobi Fiston Lukoki @ wana manager à Maman Moseka neti na film mais na compte sa solo. Merci beaucoup, merci. Emi et Bandagi déjà depuis lobby le 24 tout ça na 4 jours à prière na ministère amen 8e mairie na Tongo Ezali Emi les après-midi ezali description des hôtels boya ba fidèle bano bolinga kalipamboli ba fidèle bozala maladie oh neti lelo ekutani lelo benezali jeté moko euti na Amérique latine na Colombie moko na kati Afrique mingi na Congo RDC Thomas Léopold na pasteur Rodriguez. Donc des onctions bongo yo zanga bonction mibale oyo ya kozwa par na yo babi bato maladi boya ozana yaka nzamba zana bomoi. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Tango ya bikamwa nanu elekite ezali
ce Dieu-là existe, il est vivant. Tant que bataloge ba fongoli ba porte, biso pe l'église to fongoli ba porte et ali kamba des semences, bango ba salelo te ba kopia kaka. Merci beaucoup. Donc yaka lelo à partir à 8h, tina pourquoi Nzamba zawana na présence na kati ya ministère amen 8e mairie toya wana. Bandeko bazo soutenir nga na moni te na bandeko ba artiste. Nazalaki na Neige, nazalaki na Pierron Dombas, Aziza Kengumbe, qui le coach nani Dacosta, Kalaming Tazobala, oui Dacosta Zobala Kalate, et puis moi si na epazaki artiste, ba oumeli bravo à Dacosta. Namoni Bobo Manoka, nazalaki na merci beaucoup, nazalaki na Belinda Kandi, la patronne, l'autorité morale. Bientôt nazana Silla Bissalou, na bengaka ye dans na habité. Nazala so Silla o jouer, naninga ozapete. Kalate bozoye na kati ya Moseka officiel, namoni pe dinana Kalate bozoye. Bande konanga nyonso bon Irsil Pechanga Mobutu yepe Kalate Irsil Pechanga na rese moi rankin pour début to banimba liboso tanga kombone ninga ngano kezana bazana rankina mutute Pechanga love bango tu na batu nanga Pechanga love na lingage makasi Beckham joueur assis transfert à cher si la Bissalou Christine mon ami de tout l'état, Jolie Kalunga. Moi, si y a Batu, il y a Patrick Mboul, la femme légitime, quoi, pour Moussous Bazate, pour Mobile Nebinzambe, Makasi, neti na film, Bande Konanga 1050, Azalaki Mamamboudi, merci beaucoup, Papa Tito, Azalaki Wana, Yandi One. Rendez-vous à Wanakatia DML TV original. Ngazir Sifu Nazana Plon Sala Blum Sala. Awakaka. Bye. À la prochaine. Merci.